Kolomboka, 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 Lakisa Bizalelia, Mo Kolomboka. Lokola tous en état de guerre. Petit déjeuner na breaking news de Sangani. Pona Kosepelisa Banamboka. Vous allez en direct, il y a Sentinelle TV. Basangwa Congo, Ezali Bongo, spécialité à Proverbe 30-30, le passé de la bonne nouvelle. Kolomboka, Lakisa Maela Bokolomboka. Ba Rwandais bakota na mboka bakoma ba Congolais na nkoko boma kokunda na ba force publique. Bazo biso ke bibembe mingi ba longoli yango na Kinshasa na butu na ba avion bazo kokunda na Lubumbashi. Nzambe azana contrôle ya nyonso. Tokoboto lango Basangwa Congo na banda kuna bino za spécialité ya Proverbe 30-30 pasteur de la diaspora. Na yebisa bino ke to fetaka Noël te po Noël ezali fête moko ya bonzambe te mais ezali fête ya Dieu soleil ou ezali Satan et moko na anglais babengi Père Noël Santa elakisi Satan. Donc vraiment nazo épargner bino mutu moko te a souhaiter nga ba joyeux Noël ou ba Merry Christmas parce que toza na matanga na Congo. Ti Kabila kokufa ndenga na sala fête na tina mutu a souhaiter ngelo moko te. Pour tout ça, na attitude ya matanga. Lelo lundi, le 26 décembre, actualité ali que Monseigneur Mosengo na mate ane à lobby l'église catholique à lobby était ezali facile ya koboma, ezali facile ya koluka koyiba ba pouvoir, mais Seigneur boyeba ke celui qui tue par l'épée tu seras aussi tué par l'épée. Awa likambo oyo écoulé ba encre rebelle ba tuna ba développer on ndenge na bango mais ponanga nani ko lobaka ke prélat catholique a utu ko biso ndenge nini Kabila kokufa parce que Kabila depuis le 17 à Kima Congo à Tanzanie koleka par Goma Rwanda Afrique du Sud à Tanzanie. Le 19 décembre, mandat na esilaki pekuna na Tanzanie ba benganie ba sangwa suka ba yebisi kazana ba Congo et ça ko yinda ba soda partout parce que batami kuna zo banga ko kene Kinshasa pour à tout moment ils en a commando mo réseau zela pour et abattre. Donc Monseigneur Mosengo aniko yebisa na ba Congolais que oyazo boma na épée akokufa pe ne pene nkolo esalobaki lokola ye ko bomba ezelo ko pamba ba sango tozana ngona correspondance na biso babi ba afrita ki avion moko ba jeune bakufa ki ebele le 19 le 20 le 21 alors bazo longola bibembe Kinshasa ko tia na avion butu bagenda ko kundango na Lubumbashi kuna pe na Lubumbashi ba sasaki sasa na yo boma na eza malamu me Yesu alobi o azo boma ne pe Yépe ba obomé n'épée. Monseigneur Azaki clair, à l'objet le temps est révolu. Tant on reçoit pouvoir na minduki c'est l'équi. So reçu pouvoir na minduki, au kima na minduki te pour minduki rebattre la haute. Ba policier na ba militaire ba tu ça va pouvoir te mais pouvoir épée ça maka na peuple. Peuple n'a pas ça pouvoir. Alors na suggérer na peuple congolais faut bazongi la kobeta siffler to tiarango peut-être chaque jour les amabe mais chaque ouais chaque boutou na minuit mikolo tout na minuit bazongi la kobeta siffler na manzandande za kobeta
ezali pe ko exprimer ras de bol na bango. Alors ndenge tolobaki ete pouvoir ya Kinshasa soni corruption à ciel ouvert et pire distraction, ba étudiant à Kinshasa ba uti kozwa ba carton ba Thomson na ba loso na mutu aboma bango nzala 15 ans aboma bino nzala 15 ans pesa bino biloko kolia te mais atindi ba carton ba Thomson na ba loso pour ba kabolela ba étudiant. J'espère que ezali corruption te pe j'espère que azole sabino atondi sabino te pour agino boma bino sima parce que ba dictateur ba la rabongo Idi Amin Dada azwaka ba handicapé atondi si bango na ndako ba le ba meli akosi bango to beta tour na avion azwaka bango après avoir roulé sa bango agenda oboka bango na mai. Alors étudiants partout bozali geste oyo muto asali c'est un assassin o abomi ba collègue na bino o abomi ba camarade oyo azali ennemi na bino azon ko corrompre bino awa pesi bino loso na Thomson botu na bango pona ni bazo futa bino bourse na bino te ya chaque mois pobo quelle est la te puis loso wana na Thomson c'est pour combien de temps? Alors ba étudiant bozo mayele bosomba mate posima ba kozoba bino. Alors pouvoir epesa makana militaire te mena minduki te pe te mena peuple nde apesa pouvoir. Alors peuple soki aboyi ba congolais ba lingi lisusu Kabila présidenté to kamwe basango na rassemblement basali plan oyo ba benga ba corps oyo Cecily mais oyo Vital Kamerhe abimi plus kabiliste que kabiliste yende mutaso boya biloko nyonso tu wana sorry azo boya ko signer pona olakisa Kabila ke yo boya kinga kaka nga mutu na ko freiner makambo na yo to nga pe muna ko bikisa yo. Alors Vital Kamerhe a commis na aspiration à la dauphin ya Kabila. C'est-à-dire le quoi to bengani Kabila to ya comme président comme bazo il la e bonga wana na Katumbi. Sengela mino boye bake na plan na bango likopa na bango basala ezali Kabila a la remplacé par un autre membre PPRD. C'est-à-dire ba Zobibiso pe ba Kosi ba o ba rondima bango résistant à la jusqu'à la mort. Alors Vital Kamerhe ba soda bazana Kinshasa ba soda oyo baza ba vrai congolais bozana na munduki na éviter pourquoi bozo betelanga Vital Kamerhe na Robert wa Masasité. Moi na noso to ya mboka oyo akokitisa Vital Kamerhe to akokitisa Robert wa akozwa lopango na ngai ya nini ya mongalema eza kuna na kopesa yo lopango parce que osali mosala monene pour na Congo ya monga fula plutôt. Alors scénario eza ndenge nini ba signer d'accord eza déjà édité donc ba komi yango déjà mais Vital Kamerhe azoboya ko signer. Alors pour makambo esila bien ngana ko suggérer lokola stratégie na bino eza malamu seul moyen ko longola Kabila ezali na kimia ndenge bolobi. Alors lokola bokomi bakor bobenga Tshisekedi na Kabila ba signer bakor wana mais ba signer ondeni po ye Kabila zobanga Kabila na Tshisekedi bango mibale ba signer liboso ba caméra ba kutana ba signer bakor wana pe ba respecter yango po changement et salama na mboka na biso iuza malamu. Alors tout le monde peuple il faut appeler ça azongi la kobeta ba siffler aux amalamu. Alors ti mukolo oyo ba ko annoncer président to ba ko annoncer ba corps simbami ba bimisi ba prisonnier ba bimisi ba jeune oyo tout plus de 400 activistes ba kangi ba bimisi ba ngonde makambo kozala bien. Ba congolais bazali gouvernement congolais zali incompétent. C'est une association de malfaiteurs fonctionnant comme au 15e siècle. Donc, le gouvernement congolais est un gouvernement de malfaiteurs, il y a des criminels, puis ils ont travaillé dans le 15e siècle. Donc, imaginez que Kabila Akima Mboka, depuis le 17 décembre
na Tanzanie esika azalaki babengani ye pe balobi mikolo oyo aza kota bakongo kuna etondi na basoda na basoda. Alors nayebi te ata officier congolais moko te pouvoir eza na balabala akoki kolamuka akoki kolota azwa pouvoir parce que na ngonga oyo pouvoir ezali bongo na balabala. Tozosenga na bakongolais esika nyonso tu bozali boyeba ke groupe oyo bazo diriger lelo bazali ba criminel bazali ba ennemi ya Congo bazali ba miyibi bazali ba assassin. Alors bapeso lipa bapeso kamundele bapeso mbongo ezali bazo zobayo bazo yiba mayele na yo polobi baboma yo. Soki eza na bandeko bazo kanisa ke le fait bazui carton Soso bazui carton Thompson bazui carton Loso mutu wana lingi bango basali erreur munene. Boyebile tozokola Soso ataza mwana muki obokoli eneni mukolo bokilo ayaka pona okate mutu oyo ke sonité ndenge moko pouvoir en place zo sala. Alors ba signer bakor mais na bakor wana bakor ese monani me bazo boya ko signer ezo zo attend. Alors toyebi te basango ba menasaki ke mutu nyonso tu oyo akotelemela to akotia résistance na kosine bakor ba ko dénoncer. Alors tisikoyo mokili mombese yebi ke rassemblement mikitisi rassemblement endimi mais peut perdre bazone di maté. Ba sale biso je que Sami Badi Banga a raté attentat balinga ba bomai. Mais nani akoyi ko vouloir na vie ya Sami Badi Banga? Ezali Kabila, ezali bata peut perdre. Bazo sala bongo ba bangi saye pour être l'herbe wanoyele aye makamunyo surtout asinyaka. Abanga liwa. Yango moni Vital Kamerhe azolingate Sami Badi Banga alongwa. Et pourtant bakor exact simple premier ministre fois où t'as un rassemblement Sami Badi Banga za na rassemblement te. Ceux qui bazo boya ko signer bakor o ezolo bake Kabila a se représenter sous te. Kabila a bengi sa référendum te pour changer constitution, c'est-à-dire baza na calendrier caché. Toujours senga na basango depuis le 17 ce qui le 16 décembre tilelo bozo prolonger ma solo mingi entre ta ba congolais bazo kufa. Alors bo dénoncer la communauté internationale o yazo boya ko signer bakor pe bo le kana face B et ko za malam. Na biso ba na Congo batebele ba betami mabaku batebele ba benga lelo nazaki obligé na intervenir dans la vidéo rapide que Georges Nama oya Camerounais avant dans les États-Unis a sali vidéo kolobake mon Christo nyon surtout oyo abosa la révolution abokenali feu. Ezali hérésie, ezali lokuta parce que dans le Nouveau Testament tant Yesu azana bomoy Pierre disciple à Jésus 3 ans avant d'arriver à Jésus atambola na Jésus balala randa komoko andimela Yesu lokola mokonzi mais atambola kana mbeli na ye parce que febe boye ba Pierre bazaki ba zélote bazaki ba juif oyo bazolinga kosila na occupation romaine na minduki na mbeli na banyoso lera yambi Yesu abwaka mbeli na itaza otambola nango e mukolo ba yo kanga Yesu akati Marcus Litoyi tokoloba nini na lisolo o ezali na 1 roi 17 banana 1 tino 50 ezali lisolo ya jeune David aye ko tika biloko ko lié pa bandeko na ye mais akuti un incirconcis na marche na manifestation publique azofinga bon akata Goliath abomaye. Donc muto akoyeb so koza chrétien okoyi ko bunda po na droit na yo te okoyi ko sala révolution te bon comprendre que biso bakolo ba site ba dictateur opposition atie mbongo ebele po na osomba biso. Alors soko sa moté ya makasi lokola biso ba proverbe 30 te okosombama. Donc ndeko Georges Mana asombami po atia vidéo wana bokotala na seller na répliquer réponse azo komana se ke ye mutasali vidéo wana te mais ngai naza mokambi ya Sentinelle TV et à la vidéo moko te ekoki kotiama soki nga na partager conviction na ngote. Le fait que a partager conviction à mutu wana Alexis vidéo wana a collaboré à ali collaborateur et puis na ndimi ete na tie doute
na tie doute ba accusation yo so salaka na tie doute parce que so azaki mosala na nzamba solo akoloba ke mouvement ya ba christianisme eza mouvement réveil eza mouvement révolution ba Christo nde bayaka kotia ordre ba Christo nde bayaka ko changer position totala makambo oyo ba église a Yesu salamaki na acte des apôtres tango Yesu akufi amati likolo ke molimo ye ville changeaki trouble kotaki likolo ba apôtre ba kotia changement parce que christianisme eza mouvement kaka kovanda kozela lola te ya ko parler en langue te mais eza mouvement lokola biso nga na pasteur mais tango na moni ba roboma bandeko nanga na lati teni na lancer front pour la libération totale du Congo pe nazo zela yo o rejoindre biso pour to libérer mboka masolo musu to kobeta te parce que ma secret ya mutazo que no libérer mboka aloba ngo na TVT naza lokola aventurier ya Christian Malanga te o ya italaki ba vidéo na ba groupe abatu lelo to yebi suite neta kangi monoko na lokola ngwanda te o azali agent ya Kabila ngwanda bafuta ke na Kabila yango zomona yazo sala ba vidéo nyonso pona olembisa population bolanda ka ngwanda te azali terminator azali muto mabe azala ba démon et puis akosi ke avivara na clandestinité c'est-à-dire ngwanda na poto ayaka osala ba conférence na Germany na Hollande na France na Belgique na Angleterre azara clandestin non aza clandestin te yemoko a créer ngo bongo alors batutu balandaka ngwanda soki boza moins sérieux te c'est que boza ba na ba démon boluka ba pasteur ya pembe na bino ba délivrer bino parce que ngwanda aza lokuta auto sala vidéo alobaki prochain mutu oyo ba ko attaquer ezali Martin Fayulu or abosali ke Martin Fayulu azaki le premier et si ba attaquaki soki ngwanda masola beta ezaki solo alingaka kebisa badi banga metala mutu ba attaquer za badi banga et puis ba attaquer badi banga po ani po Kabila mutu a criminel Kabila mutu azana ba criminel azana ba kuluna azana na ye mutu abangisi ye po le ba yebse signer boy a signer sala boy po amona gaza contrôler za na danger de mort donc ngwanda azali mal moko oyo mukolo to kanga ye futo signer seye to sambisa ye a justifier biso ba chrétien oyo aboma singela mino boye ba ke ngwanda ndi azaki na ba faire tango ba rwandais ba kota na mboka défaillance na ye kozanga koyeba kosala musala na ye nde permettre mboka na biso kene petit lelo a servir Kabila po ayaka na proposition te alobi pe bien ka ko libérer mboka te bo ko libérer mboka te ayaka na masolo po na nini pe na kati ya ba discours na ye aza ko tanda ba soda o bazana Kinshasa ki bango ba pesaka ye ba information donc na langage ya sécurité a trahi bango ateki bango donc la siki azana bisote alors bana mboka to lancer mouvement Front pour la libération du Congo pour te comprendre Kabila a kolongwa na bakorte Kabila a kolongwa na ninité na élection te Kabila fois longwa soka yoki masaseleli alors pour masaselela soki to tie contribution te soki to sali lobbyisme te to sali ba lobby na biso ba congolais te to za na mbongo combat za na mbongo ko pasteur moko bo pese confiance za na mbongo a Congo te bande konanga tokolala su libanda tokobina machacha tokolela ekozala kaka boye chaque période ya bafaute ya bafete tala ndenge bato bazala kolemba tala ndenge bato baleli tala ndenge bato bafai na bandako pona Congo bazoboma e bana Congo toza na période ya bafete na période ya bafete oyo un vrai congolais oyo azali nationaliste akoki kofete te parce que na mboka na biso bazoboma mais tokeba na bato bazoya na masolo ya baba masolo ya musique masolo ya bilamba masolo ya boye oyo eza ngonga kozala distraité tozala biloko mibala osala bondela mpona Congo cotiser mpe mpona Congo tozalaki bongo na breaking news mpe na petit déjeuner tokobanda osangisaka yango parce que lokola toza na état de siège tozali na mboka Congo pour parler na esili te accord na nebimi te nakoki te kopesaka na information na petit déjeuner à la fois ça c'est me demander beaucoup na résumé que na bando sala analyse ou tout ça na conférence sur actualité à Congo peut m'envoyer sa information pour au sens ça petit déjeuner d'information chaque tongo donc tout élément nzamba livré biso Kabila azobanga biso
Bande Konamiso bazo kufa parce que on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Mettons les matés. Bamate ya lokuta lokola obino boyoki ke soki okei yo chrétien okei ko sala marche okenali felo lokuta botanga Matthieu 5 banana 5 tina 11 tina 12 zoloba heureux ceux qui sont persécutés, heureux ceux qui sont tués pour la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu ou fils de Dieu. Comment ces gens-là sont persécutés? Comment ils sont morts pour la paix? C'est en protestant, parce qu'ils protestent. Donc, protestation ezali bilia ya mowe ya molongi, bilia ya mwana na nzambe, bilia ya mutazala molimo. Paul a telemelaki bakonzine bazako tindaye ake no boma bato. Nanzela la Damas le akuta na Jésus. Okolo bate ko kuta na Yesu sans que révolte kota na vie na yo, révolte na ndenga mabete, mais révolte ya ko protéger ba droit na yo. Alors so mutazo ko te ya bino Bible obi, mutuzo soto ko la bino mate ya obiso to te yite azala anathème. Donc mate ya wana za lokuta et décourager bino te. Merci na batno so bobenga inga. Mutu andengwa na bolanda ke sote botie quoi? Parce que ce mutu a komi ko kota na makambo yo ko kota te ezali ko kosela nzambe. Alors bato ya PPRD prolonger, c'est-à-dire ba Vital Kamerhe bato wana nyoso surtout bazo bundisa Congo, bazo bundisa kimia na Congo pe balingo zo Congo na otage. Toti kananu Papa Tshisekedi akene na baonde azokeni. Parce que na ko comprendre bale nini azobeta. Bozaki mingi dessus, bobenga kiendo ki boyenga eboy, mais masolo ndenge zokene na terrain. Soki papa wana asinese ba corps wana et que ba corps wana est respecté, un jour ata papa wana kufi to salela ka monument pour alongi tumba munene a sauver ba vie ba tebele. Nazaki Tshisekedi c'était nazali membre ya parti politique mokote, mais nazali pasteur ya diaspora pe nazali leader ya Front pour la libération totale du Congo. Nasala ka analyse sur mutozo raisonner bien parce que ba corps oyo na simanango pression ya communauté internationale yali. Donc ba sango so ba décider que Kabila kosi, Kabila saliboy, communauté internationale nyonso ba balukeli Kabila. To tchana no poe papa Tshisekedi parce que tikali seule voix. Ngwanda nzele zate à part matongi na lukuta. Papa Tshisekedi nzela zo kenango eza nzela moka o kenango ti a libérer mboka peut-être pe kosila na Kabila. Alors, eza na problème te. To pese confiance, total ndenge zo kende, mettons à la vigilance papa lobaki. Basango Congo na ndako na bino eza basango ezali bongo spécialité ya proverbe 30-30. Toye bake Monseigneur Mosengo apesi lisesi. Alobiete moto abomaka na munduki akufa pe na munduki. Est-ce que Monseigneur azo prophétiser ndenge Kabila kokufa? Est-ce que Monseigneur azo timbisa Kabila ke atika na malembe parce que biliaki e bikoki? Parce que Bible lobby, Yesu lobby, celui qui tue par l'épée sera aussi tué par l'épée. Or, nous savons que Kabila a massacré plus de 18 millions de Congolais et les événements du 20-21, il y a au moins plus de 100 morts, donc il est spécialiste de tueries en cascade. Et tous ces morts-là, leur sang crie. La communauté internationale l'a isolé. Il est mal barré. Il n'est plus président du Congo parce que le B52 vieux Tshisekedi avait dit il ne peut plus engager le Congo. Est-ce que vous voyez que dans le Congo, Kabila a engagé sur le Congo? Est-ce que vous voyez bien? Alors vous découragez, vous les laté, tout ça na période ya kitoko, ba les ana canabiso, tout ça contrôler ma solo bien, nzamba za na biso, kolomboka, lamuka, kolomboka ayebi, eloko ni ya kosala, kolomboka foyeba, ndenge ni ya kolela, kolomboka ayebi, ndenge ni ya kobundela mboka, kolomboka, il faut ayeba, ndenge ni ya kotambola na mboka, kolomboka pe, il faut ayeba, masolo ango zoleka ndenge nini, moto nini ko supporter, video nini ko tala, église